toujours vivre le DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi a DMTV mbote nabino esengoza toujours koyeba que bozali ebele o boza kolanda chaîne YouTube nabino DMTV. DMTV proposera nabino masolo ya actualité mais to memela kabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité, ba faits sociaux to pe ba réalité o tozali ko vivre na amboka anabiso lisolo tolungu to mema alelo ezali plaisir hein, pour en tout cas SNCC pour Fati Béton azali en tout cas kokokisa ba promesse na ye côté wana na niveau ya SNCC ba acquérir hein, moi ba voiture de chemin de fer ya sika au biso to benga communément wagon hein, mais terme pena ko benga ngo ezali ba voiture de chemin de fer au kande to benga ka to bengi train donc to lo ba ya bongo donc ba voiture ya sika o eza pena pempa 900 km na 4 ya sachet ne bomo nango na vidéo to proposer na bino pour moi ba spéculation ezalaki penda pe mingi mais Fati Béton petit à petit azo prendre ba marque naie donc soucieux en tout cas ya social ya congolais et parmi problème social à congolais sengel ko résoudre ezali pe moyen ya déplacement à congolais parce que congolais azana mboka moko ezali munene de 2 345 000 km² azana besoin à quitter est pour comme na ouest à quitter nord pour quitter na sud azo passer par ba centre wana alors faut ba voie communication et ko permettre na ko circuler moko ya ba voie communication zali justement voie par chemin de fer yango Fati à comprendre besoin wana pour la mboka na yende à salignon surtout pour que SNCC ko acquérir hein, ba voiture oyo ya sika et puis oyo za 00 km salemika na 2020 awa donc c'est le côté ya ba kalambai c'est loko ya kalate awa donc ya ba 2020 awa yango nazo proposer bino en image hein, bo Hollanda yango et puis tout ça qu'on se retrouver bien entendu tout de suite après. Je rappelle que Bozako Hollanda chaîne YouTube Nabino DMTV sorozana no abonné tende konangai mi abonné ko bossa na pété ko activer notification juste en cliquant sur cette petite cloche au commun et ko apparaître tango komi abonné. Nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après. Béton. Oh, Fati nyewa wenga mlimo. Nyema misimu. Nye ya ani kubulimu. Nyema nye ya kubulimu. Béton. Nyema hapa. Usima ini mapapa. Nyema chidi misimu. Yote na masashe. Bon, awa, Toboy Lukuta, année de fabrication ya train yango 2020. Toboy Lukuta, bozomo nango, na pusa na muke po boya koloba kezaki na 30, o ezaki na 30 yango, na yoko pusa na mwandam. Toboy Lukuta, hein? Année de fabrication ya babiloko 2020. Vitre nanu efongami te. Eza nanu bloqué. Yango. Vitre nanu yango wana sécuriser makasi. Fati Béton c'est siliki. Fati Béton danger. Eza commentaire te. Maman Nicole ngayoyo. Eza commentaire te ngamoko na yekomona Fati Béton biloko eza na gare. Botika koloba ke non. Biloko wana eza na Afrique du Sud ya kité te. Eza masolo ya Fati Béton. Eza masolo ya Fati Béton na Fabien Mutombe na Papa Kiungu awa na SNCC. Donc masolo eza très bien. Béton. Oyoki voiture ya kala yango wana o ba voiture ya kala yango wana ya Kabila voiture ya Kabila yango wana nde voiture ya Kabila ya SNCC o ya salaki 18 ans o ya 18 ans o ya bino 18 ans yango wana bino ko bando boye ya bino yango wana siko ya biso yango yo tala bomona plastique biloko nyonso eza tout neuf tala biloko bozomona makambo tout neuf
tout neuf. Ezate que non, ben na biloko kalate tout neuf. Hein, maman Nicole. Yom to boya ki peti. Oboya ki peke non, bokata masolo ana, ceux qui makambo eza solo ndebo ba no postuler ba vidéo na nini na Fachi Beton. Yana ko confirmer bino ke yango. Merci. Voilà, nous sommes de retour, hein, Boti Kolandawana, moi, extrême aucun vidéo, où il y a filmé, la voiture, on est à Sikao et Komi, tout le monde qui est fabriqué en 2020, made in China, donc, la salle yango, na Chine, effectivement, pour qu'on favoriser toujours transport, yaba congolais, au Tobéni, en tout cas, voiture de chemin de fer, alors, voiture de chemin de fer, et Zanini, pour te comprendre, yango, Malamu, une voiture de chemin de fer est un véhicule remorqué spécialement conçu pour le transport de voyageurs dans des conditions normales de confort et de sécurité. Dans le langage courant, les voitures de chemin de fer sont parfois appelées wagons ou wagons, hein, alors que ce terme est réservé dans les textes de référence de l'UIC uniquement aux véhicules affectés au transport des marchandises et des bestiaux. Donc, voiture, mukuse voiture eza voiture o etambolaka na ba route te voiture wana o ya ba train o ezalaka remorqué ezali ko salake et même ba voyageur to et même ba marchandise wana nde ba kobenga ngo wagon to wagon mais parfois biso to benga ngo wagon hein awa na mboka na biso mais ezali abusivement nde to benga ngo. Donc Félix ba commandé évidemment na direction ezali ko diriger SNCC Société nationale de chemin de fer ya RDC, hein. Et donc bango ba commander ba voiture wana ya sika pona koya ko renforcer évidemment SNCC toujours na cadre ya ko favoriser ba déplacement ya ba congolais. Alors bon, en même temps que tout ça ko kumisa Fachi Beton, nous sommes heureux comme on a que assombeli SNCC ba voiture wana ya sika pimpant en neuf et puis les sous ezali na ba sachet ne kapso tolobaka 00 km, mais en même temps alors que ya kanisa kazako dénigré mais quand même à la Kisike Joseph Kabila sala qui peut quand même quelque chose puisque Zana Batu oyo matin midi soir baya kaju kolobaki Kabila salarié sala loko mokote mais a eu quand même occasion à l'accident la voiture na bino ya 18 ans yango ya Kabila mais ce qui voiture wana ya Kabila sali 18 ans ça veut dire que Kabila sombela ki batu et loko ya qualité à malamu et nous devons kolongwa na état d'esprit o ya kolobaki telle chose ezali ya Kabila parce que ce tolobi bongo bureau et pas iwa puis Félix Tshisekedi avant dit c'est que tolobaki ezali ya yete ska sala comme ça là c'est que tolobaki ezali ya yete Assemblée nationale sika oyo ba député na musona ba sénateur bazali ko siéger c'est que tolobaki ezaki ya bangote. Le Congolais nous devons arrêter ko personnalisaka ba makambu koti yango na mutu ya batu ezali continuité ya l'état soki Kabila salaki ezali lelo Félix azo continuer nango donc patrimoine oyo Kabila tikeli Félix ezali kaka ba nyongote ezali kaka ba passif te mais ezali pe ba actif. C'est ainsi que tout le monde qui président de la République Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ko commandé pour la Société nationale ya transport Transco ba mituka ya sika ba bus ya sika ya ba marque Volvo pour ya ko renforcer kaka charroi ya Transco. Or Transco salamaki na époque ya Joseph Kabila Kabange na moment ya premier ministre Matata Ponyo. Donc le Congolais nous devons quitter un peu moi moké ba état d'esprit toujours za nango mutu azoya nango toujours esprit ya ki jalelo yemoko chef de l'état zo telemela yango ko la biso que chef de l'état ba commander ou sous leadership naé c'est ainsi que peut-être sengeto loba ba commander ba voiture ya sikao yo ba train o tomoni wana c'est une très bonne chose pour na biso ba bénéficiaire numéro 1 ezali peuple congolais mais quoi ko loba ki ya Fachi yango ya nani yango wana biloko wana nde toboya bilo wana nde eza vraiment kito côté parce que tomoni que finalement Joseph Kabila sala qui paie puisque bolaxi biso voiture ou il y a qui n'importe ya Joseph Kabila mais kolobaki wana ya bino non ezaya ba congolais puisque ce n'est pas avec l'argent de poche de Joseph Kabila ou l'argent de poche de Félix Tshisekedi que bablo konyo stezwami mais c'est avec l'argent du contribuable congolais. Ça dit congolais sombelo na yemoko mais sous le leadership kaka ya mokonzo yepa ponaki azala na tête ya mboka ou République démocratique du Congo. Donc voilà un peu comment est-ce que Sengen Nabiso to faire évoluer mécanisme Nabiso au lieu que to personnalisaka ba qui hein
donc soki eloko boye zwami te eza ya faci soki te wana ya kabila non wana mboka o eko avancer te parce que ti lelo babiloko Mobutu atika tozo salela ti lelo babiloko voire même ba belge batikela biso yango ka ande to salela boulevard du 30 juin boulevard Lumumba si yala ngoka ba belge donc air moko pe boye tozonga kananu moi batwa poto baka ako déborder te et au sala pe mabe mingi te mais en tous les cas c'est une très bonne nouvelle na information au Tolandi par rapport na renfort ya SNCC. Je pense que mboka oyo soki tolingi véritablement tomitia na nzela ya développement et sengeli penza ko développer voie ya communication wana ya ba train parce que yango nde ko permettre surtout transport ya ba marchandises et salement toute sécurité pe salement malamu mingi. Je pense que sengeli ko réhabiliter en tout cas ba nzela wana nyo surtout ya ba train pour que ekoka ko permettre ba biloko o ezali ko uta na o ezali ko pola ezali ko beba na ba zone pa iwapi bazo produire yango ebima na ba grand centre pa iwapi ba congolais ba ko retrouver yango pe et aux en conséquence ya ko baisser prix pe ko longola biso na dépendance wana ya ko sombaka ba produits alimentaires à l'étranger o ezali ko coûter biso extrêmement cher en termes de devises, un pays pauvre avec un budget de plus ou moins 5 milliards de dollars qui en plus doit dépenser mbongo na wana mingi sous pour ko nourrir population na vous voyez que ça vraiment pas si mingi. Donc voilà, moi le solo tonga qui te partager nabino na éviter nini ezali point de vue nabino, chacun va se faire son opinion bien évidemment, mais ceux qui bo sepeli boti que la biso moi like, ceux qui bozali na contribution moko par rapport na point de vue nabino moko bo hésiter te ko tikela biso na nzela ya commentaire. Merci peu bomi abonner na chaîne ODM TV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche au bokomone et ko apparaître parce que yangonde ko permettre nabino bon atakalisuté ba prochaine vidéo te ko proposer nabino. Encore une fois, merci nabino baobo partager quelques minutes nabiso, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.